Naluka kansambe na lusisila mangengenge etendance boya tokumisa ensemble. Kita yo sala, kita yo sala, kita yo sala papa, kita yo sala, kita yo sala, elike ya bana bato, kita yo sala papa, sekele na ngaye. Kita yo sala, kita yo sala, kita yo sala papa, samba maombi, kita yo sala, kita yo sala, kita yo sala papa, samba maombi. Fongola lola, fongola lola, fongola lola, pobika mwesalema, na lusizila, tozo benga yo, na etandase, tozo belela yo papa, fongola lola, na libota nanga, tolelipe mingi, fongola lola. Fongola lola, fongola lola, fongola lola papa, bika mwesalema, fongola lola, fongola lola, fongola lola papa, bika mwesalema. Sopa mafuta papa, sopa mafuta nzambe, nazana ngobo sengawa, na yendeti ana, nazobota te nzambe, sokolo bite nzambe na kokoba na sonyoyo, na insiste, na kata vina ngai, semolela nga loboko, yokanga mawa pape. Baba yangu minalia hapa wananicheka sana, sasa wewe umesema nini mwanga mafuta babe? Sopa mafuta, sopa mafuta, sopa mafuta papa, babili babika. Sopa mafuta, sopa mafuta, sopa mafuta papa, babili babika. Nansosela yo ye, zambe na lola, alongola kasoni, ponanga la salo, elikesila ki deja ye, po bakunda kinga, bafinika kinga ye, erese mamoto, bakeko pesa ye sango, yende asimbi, bomoinanga na maboko, tango ayaki, apesinde lobiko, zambe na lola, zambe na bikamwa, papa nanga ye, ema nanga ye, shilo nanga ye, shama nanga ye, atanisaka tongo, abimisaka moi, zambe na lola, zambe na bikamwa, abotisa bikoma, abotisaka ana, apesa Samuele, zambe na bikamwa, lingenda ya Mose, elamba ya lona, asopaka mafuta, zambe abasakulie. Elelele, Yahweh, elelele, sopa mafute, zamba lola, sopa mafute, akwabana, sopa mafute, zamba lola, sopa mafute, osigimana samba, osigimana bebiawa, osigimana siasile, amoya kocholanga, yeye wabila iwanyi, tijamanga wanyi, mkalema bakalenga sendonya kwa mila mianda, nyanga ndanga baara neba chimula wanyi, gale mwanyi ngala manyi, wabila ya ya ya, wabila ya 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 ya, na zabele la usekure papa, tambo boya mukeya, mujimwandela boya, tambo boya mukelita shako tike na banana, tambo boya mukeya, mujimwandela boya, tambo boya mukeya, mujimwandela boya, balo nanga bakokutanga na makolo na yo Yesu, na kazinda yimkalenga wanyi na kwa bandone yote, emana ngai. Glodi longelo. Tika bisoto bine la tapa mafuta. Mafuta se mati na awa la kati ya RTVE. Mafuta ese mati na kati na émission na biso weekend chrétien do bandeko
bobenga boya koleka awa na émission oyo pour que bana nzambe bayiba musala o bino bozali kosalela nzambe veut dire yankuku ebima na mpoasa quoi. Voilà, toti kolanda loyembo mafuta oyo ezali bongo ya mama prophétesse Esther Bahati Dino. Voilà, mama prophétesse Esther Bahati Dino. Ezali bongo featuring na musala nzambe mususu ou ezali bongo les frères Paul Bankenda, hein, Baxela Kaye veut dire petit frère propre, il y a frère Michel Bankenda. Maman Esther, mbote nayo. Mbote mingi. C'est pour la première fois ya roya na RTV et pe na cadre ya émission na biso week-end chrétien. Est-ce que vous êtes à l'aise? Ouais, naza nanga à l'aise. Très à l'aise. C'est la première fois, mais naza nanga à l'aise. Vous êtes très à l'aise. Ah, basakoli babanga te. Voilà. Keba wana bebandi kosakolela ngaka. Glodi Longelo, keba ba ya kosakolela yo kuna. Aya obimise na poasa. Obimise na poasa. Do omone da mubimba. Ah, mobimba. Nzamba basakolela zawa. Yes. Aza musika te. Aza musika te. Surtout que tolo bela likamba mafuta. Donc je crois que mafuta eza déjà na biso déjà. Yes. Maman prophétesse Esther, mbotepe salutation na maman Bénédicte, bazali secrétaire na biso. Je pense que Moussa les ali kosali malamu awa na kati na RTVE. Alors maman prophétesse Esther, d'abord pour na bandeko bazolanda biso information, église oyo zali ko evre ezali wapi ya mboketo beta masolo ya musique. Voilà, merci beaucoup journaliste. Église ezali na kati ya commune ya Lingwala, Mushi Ngele 222. Ok, combo ya église déjà, combo ya communauté prophétique Sion. Communauté prophétique Sion. Ouais. Ah, communauté prophétique. Donc, kuna pinez à la galissa kole keye zonge keye le zonge. Ouais, totambolaka moko lisakoli moko parole. Parole penza. Ouais, parce que la vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Amen. La vraie prophétie c'est la parole de Dieu. Ouais. Mais dis-moi ceux qui nzambe pas zo la kisama. Ouais, ceux qui zambala kisi tolobaka. Alors, maman prophétesse Esther, au teya kanayo déjà malam. Au sakole la kape bana nzambe malam. Bon la musique oyo ko sala soni. Merci beaucoup journaliste. Ceux qui lelo na koti na musique na banda koyemba na bomwana. OK. Comme d'habitude. Ouais, na Ekodime, na l'équipe même na ba chorale, na Evre, na Bunia. Maintenant on est au comment na Kish. Ouais, na Ituri voilà. Ah bando ke ba Ituri bande ko na biso na Ituri ba mbote na bango belé. Jesus love ba yamba mo ba mbote quoi. OK. Moi ça il fait ça là bien. Ah, il a fait tout bien. Jesus love tout quoi pas tout Kishasa. OK. Merci beaucoup. Alors tout poursuivre voilà et tant na komi na Kishasa na nde nazwaki appel à Nzambe Zamba Benginga pour que na salela ye. Mais ko salela Nzambe et pas na biso vraiment eza ya makila. OK. Parce que famille nanga mobimba presque baza basali na Nzambe. OK. En tout cas tout le monde, des révérends, des pasteurs, des anciens de l'église. OK. Alors tant on a dit que c'est la Nzambe quelques temps après, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il faut na zongela koyembela yesus. Ah bon? Afin qu'à travers banzembo oyo il y aura des miracles, babeli bakobika, il y aura vraiment des choses oyo kosalema à travers zembo yo yemo bando pesanga inspiration. Zembo na nzela ya baloyembo oyo ba miracle kosalema ba makambo minene kosalema. Maman prophétesse Esther yamboketo poursuivre na 4 émissions na biso na sepeli tango lobi ke ozali ressortissante ya Ituri. Voilà. Le lot parti est ya République démocratique du Congo et ça n'a pas problème sérieux. Yes. En tant que Moussali Nzambe pe ressortissante ya coin wana en tant que congolaise ya makila okoyi koloba nini na bandeko na biso bazali ko passer na ba moment très difficile. Voilà, juste eloko na oki koloba ezali juste ko encourager bango parce que ce n'est pas facile. Bato bazo kufa lokola banyama de vin bave bazo tikala bana ba orphelin, ça nous fait tellement mal. Mais
eloko moko oyo ezali eza juste kotelema toujours na kati ya vie de prière afin que Nzambe ayebana kosunga. Parce que est-ce que vous êtes sûr qu'avec la prière, avec Dieu, tokoye kosilisa makambo wana? Ouais, je suis sûrement sûr avec la prière. Solution kozama. Solution. Solution et kozama. Parce que la prière répond à tout. Ok, voilà. La prière répond à tout. Voilà. Donc il n'y a rien qui est impossible. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Merci beaucoup, voilà. Maman Esther. Tout est possible à celui qui croit. Alors, dans Obani carrière musicale, le yembo ya liboso ezali mafuta. Mafuta. Pourquoi le yembo ya mafuta? Merci beaucoup, journaliste. Nazwa qui inspiration na kati ya livre ya 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Oyo bazali kolobela likolo ya David na Samuel. Tango roi Saïl azalaki na bokonzi, kendaki na kati ya désobéissance. Alors Nzamba lobelaki mosali na ye Samuel akende ko wendre David. Okay. Mais eloko moko sepelisaka nga makasi apesaki kombo ya David était, mais apesaki kombo ya papa na ye. Alors par là nalinga mingi koloba, même si kombo na yo eyebanité dans le monde des esprits, mais kombo ya tata na yo eyebani déjà. Amen. Amen. Alors Amen. Par là mafuta oyo akendaki ko pakola David ezaki mafuta ya royauté. Ezaki mafuta oyo ebandaki ko préparer na makambo ya minene. Okay. Alors tant on a eu révélation wana ezaki na mangengenge. Okay. Ça fait à peu près 7 ans hein. Na mangengenge. Ouais, en pleine prière. Ouais, en pleine prière. Okay. Alors tant on a eu révélation wana Nzamba yebisinga lobi zwanzembo oyo ya mafuta parce que nazo préparer yo na makambo ya minene. Voilà, c'est ça. Azo préparer yo na makambo ya minene ya mwana il a fallu apesa yo loyembo ya mafuta. Donc c'est pour dire que Nzambe pe apakoli na no yo moko pe mafuta. Ouais, en tout cas mafuta Nzambe za likolo na ngai. Parce que mafuta na Nzambe à d'autres termes mafuta à d'autres termes tokolo bilango onction. Onction, OK. Onction et même ma différence na kati ya vie ya mutu. OK. Onction et même makambo ya minene na vie ya mutu. Tolobaka onction et kokiko bendela yo makambo ezali mosika et comme pembeni na yo. OK. Voilà. Ça c'est très important voilà. Pour prophétesse. OK. Alors mutu oyo azana onction ya Nzambe likolo na ye et kokiko permettre aux à contact na molimo na Nzambe. Voilà, donc lorsque tu as l'onction de Dieu, ça te permet d'entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu est là sur ce plateau avec nous. Et surtout sur la RTVE, donc c'est pour dire en d'autres termes que Yamafuta, bazape na facilité ya recevoir onction, pe bazana facilité ya attirer ya malamu na banda kuna bango. Voilà. Ezali ebele abatu mama moko to abenganga lobi à travers kaka nzembo o ya mafuta azaki mwana malade na nzoto na ye. Nzembo wana ememela ki guérison. Ah bon? Ouais, parce que ezaki déjà révélation na zo epa ya Nzambe. OK. C'est que loyembo ngo ebimaki mwa kala, ebimi mwa kala. Non non, bon. À peine ici, 1 mois. À peine 1 mois. 1 mois. Si vous avez un biso bakoyi ko yembo ngo wapi bako télécharger ngo na ba plateforme to ba tienne ni pas ni bakoyi ko zula nzembo. Bon, to tie yango déjà na page na biso ya YouTube. OK. Ezali na page officielle pe ezali. Kombo nango nini ya page na bino? Bahati Dino. Bahati Dino. Voilà. Donc bandeko so bakoti na YouTube bako na Bahati Dino. Voilà. Automatiquement bakomona baloyembo wana to bakomona loyembo mafuta. Voilà. Bana facilité à télécharger. En tout cas bana facilité. OK, est-ce que sortie officielle et salemaki ou bien bon bimisi le kara loyembo bo lancer en na ba plateforme. Merci beaucoup, merci. Sortie officielle na nous teme tozali ko se préparer. Bientôt là toko ça la sortie officielle. Bientôt là bon ça la déjà sortie officielle. Est-ce que producteur ya loyembo wana zalo bien bino moko kaka na mwa makoki Nzamba tina mamboko na bino nde bozo bunda kaka pour que oyo Nzamba te kati na bino eyeba na pa batu nyonso. En tout cas producteur azate
nazaka na producteur moko yemei le roi des rois. Amen. Na oya moki azopesa ngai nde nazokontinue nango. Ouais, je fais toujours confiance à lui. Alors maman Esther na limito na tuna yo na mutuna oyo conviction oza nango selon ndenge molimo mo santo amemeli yo eza o continuer à la fois na carrière musicale pe ministère na yo prophétique ou bien eza kaka mwa loyembo moko ebimi nango epo esili nango o continuer na yo na ministère prophétique. En tout cas nako jouer na deux parties nyonso na ministère prophétique et puis na carrière musicale na continuer nango. O continuer na nyonso mibale. Ouais, na continuer nango na nyonso mibale. Alors sortie officielle nano esalemité producteur P azana noté bandeko bazolanda biso baza ebele na poto na RDC parce que tant tolobi na poto bokoyi kolanda RTVE soki kaka bo télécharger application Blue OTT International donc au mona ba chaîne nyonso ko za câble ya RDC ezawana na Blue Sat okuta biso wana tozali RTVE tozawana donc mutakoyi kolanda biso na poto mutakoyi kolanda biso pe na ba différentes plateformes na biso nyonso. Alors bato bazolanda biso awa Maman Esther par rapport à loyembo ya mafuta na ba besoin na ba posa ozanango na ba difficulté okolo bana kuli. Bon, merci beaucoup. Hello moko na kolo wa ifoka ko croire na Nzambe. Ko croire na Nzambe. Ouais. Ah bon? Ko croire na Nzambe. Est-ce que abongo? C'est kabongo. Non, ça dit que question na ngezalaki pour na ba besoin oyo bozanango na cadre ya production ya nzembo ba besoin o bozanango pour na promotion. Est-ce que d'abord promotion zo salima malamu ba te peta bazotala yo balobi est-ce que Maman Esther oyo soki to invité aya ko beta concert penza est-ce que kokoka po ba église ebele bazolanda biso bazana posa ba yo kaloyembo wana na ba église na bango. Est-ce que so ba bengi so pena okoka pena beta pena scène pena ndenge ba mama lor mbongo ba beta ka ndenge ba mama ebele tozomona awa na Kinshasa na biso ba mama Enis Manyanga tozo présenter pe ba condoléances na biso ndinga utai ko bungisa mama oya bango. Est-ce que okoyi ko beta pena concert na scène ndenge bango ba beta ka wana? Ah. On a un petit problème. Petit problème. Ah, tout cas, na robé tango na dimension mo zéro. Parce que mon maman attention. Yoka, oui, mais mon toza n'est pas quoi. Hein? Oh. Kozala n'est pas quoi. Na kozala scénique. Et ça des choses différentes. Oui, Kozala n'est pas quoi. Ezali mais scène. Oui. Et ça des choses. Et ça des choses différentes. Mais to zui et pas quoi. Accord. Oui, na moi c'est soldat. Ah bon? Moi c'est colonel. Ozo comprendre. Alors ce qui te tient, moi biloko wana, esprit wana to vandisi ango to zui okso to bakisi to kei sur scène. To kei penda sur scène, penda veut dire mabina. En tout cas, mabine e kei ezongi. Ouais. En tout cas, on a se défendre. On se défendre très bien. Na scène. Ouais, en tout cas, on a se défendre. Pe batu nyonso bazali kolanda ba sepeli mbala moko. En tout cas, bako zala vraiment na kati esengo. Bako zala vraiment na ko décevoir bangote. Alors tozonga nanu tozwa nanu mwa extrait ya loyembo mafuta. Tozwa nanu mwa extrait ya loyembo mafuta bongo tokoba na kati émission na biso. Wapi batoyo balukaka Nzambe na lusisila mangengenge etendance koya tokumisa Nzambe kita yo sala papa kita yo sala elike ya bana bato kita yo sala papa sekele na ngaye Oyo ezali ko permettre na bana Nzambe bakota en contact dans le monde spirituel parce que awa Nzamba basakolide azalaka awa po yemoko yeme notre DG le prophète Jean-Willy donc awa ezali monde spirituel so oui awa il faut bongama parce que réseau céleste réseau fonctionner
nazo risquer maman prophétesse wa banda déjà ko hein mon arabandi ko yisanga makambo en direct ah pardon badi week-end chrétien ezali émission ya ba papa ya ba maman pe ya basali na nzambe ya bilenge o bazali ko landa biso to bandai ko beta masolo na maman Esther o azali prophétesse mais en même temps azali pe chantre de l'Éternel to bandai ko beta masolo ya loyembo o asili ko bimisa na titre ya Mafuta. Mais là on a remarqué premier featuring balamoko na frère Paul Bakenda. Pourquoi choisir frère Paul Bakenda? Bon, merci, merci beaucoup, journaliste. Ce qui n'a pas qui Paul Bakenda, Aza apôtre Paul Bakenda, voilà. Apôtre. Voilà, apôtre, voilà. Pour Aza na église et Molimo Mosatu tango na banda ki ko prier. Na banda ki ko ebisa Nzambe atali sanga mutunini oyo toko beta na featuring. Okay. Alors, Nzamba Keiko révélé ngai apôtre Paul Bakenda. Alors, tant que tokutana ki na ye en tout cas, ezaki ba acrobacité. Okay. En tout cas, ezaki na kati ya facilité. Okay. Facilité vraiment. OK. En tout cas, très facile. Alors, au sepelaki quand même na apport na ye na kati na loyembo wana. En tout cas, na sepelaki makasi. Soko tali ba featuring ya bato misusu ba futaka. Okay. Mais aye na futa révélé biso voilà. La télévision. Voilà. Na voilà. Mono koti na monde ya musique sika mais koti na polémique bala moko apparemment. Apparemment koti na ba featuring musu ba futaka. Oh, ko futa très cher. Très cher. Voilà. Yo posa ko futa ba tso ba bengi na featuring. Non 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 non. Il faut na landela lokolo coach na ngai. Ah, donc frère, l'apôtre, l'apôtre, il coach na ngai. En tout cas, a fouti singelo morote. En tout cas, il est morote. Mais monde de coach ou des monde moko, na la benga mweza la terrain moko glissant. Pourquoi pas au tigala kino na côté, na ko sakola na église yo ko kota na monde musique. Place ba maman, ba femme Tamar Bazali, ba maman Enis Banyanga Bazali, ba maman Lombongo Bazali, ba maman Dena Mwana Bazali, ba maman Nadesh Mbuma Bazali. Yo na terrain wana penzo ko koka penza ko koka. Nzamba lola. Merci beaucoup journaliste. À l'aide du Saint-Esprit. Na okoka. Maman Laure, maman Dena Mwana. Ouais. La division pe na katikati wana. Ouais. Mbongo pe yokani pe. Ouais. Oyebi muto azali na epakolami. Ata babua ki on a terrain aride. Ata bisiko mabele yango eza ka ndenge. Mais tellement ozana mafuta likolo na yo. A orenye wana. Ozwa succès. Tozonga na biso na loyembo ya mafuta mais tokende nanu na mwa terrain wana moke na monde wana okoti ya monde musical na gospel chrétien oya biso awa na Congo mutu nini o penza na kibomoto boyo sepelaka pena kete musique na ya beta en tout cas soka zo yemba et ça la nga bien tango déjà au sala musala no en tant que musala nzambe musique nini ya mutu nini o sepela na ngomini bon ya Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai. Ouais, Pasteur Mike Kalambai. Bon pour la note ça featuring naï. Bon, que soya facilité. Et la facilité. Ouais, bon. Bansembo abimisaka na sepela nango makasi. OK. Mais muto nazwa ki vraiment révélation na ye et Jacques apôtre Paul Bakenda. OK. Merci beaucoup. C'est que ba na ba loyembo o mususu zalipe au largir pe chant na yo. Ouais, c'est ça. Selon l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Au beta pe featuring na pasteur Moïse Lié. Voilà, en tout cas, elo moko te kwa peshinga. OK. Tango kama mafuta ezali. Tokota partout. Nzonzo ezali, tokota partout. Namoni on s'appelle pas la carrière musicale à moi. En tout cas, na sepe nango makasi. Oui, est-ce que ça la tête que créer moi problème té moi hein d'être entraver moi côté prophétique na yo to côté ya ministère na yo. Non non. Et quoi travete. Parce que ceux qui natali natala ka force nanga ils en a kati ya loyembo. Ata ceux qui nazaki affaibli en tout cas ceux qui na yembi makasi mati. Mafuta ye lisusu. Aïe oyandoli yango penza bien.
Voilà. Na vu que ba sakoli bango balingaka mwa baloyembo ya mafuta. Même à l'église, ce qui est dans sakola, il faut choral bayemba. Ah, ce qui est bayembi nzembo moko boya, tout cas matisi ngai. En tout cas wana na pumbo na prophétie. Ah bon? Ah. Bon lelo to ozamwa akapela te. Le mungongo eza malamu te hein. Lelo. Tiens na sebo kozango. Ah. Mungongo eza mwa mobulu hein. Mafulul bof. Moi rime kosuko sutalaga. Mais toko mega. To mega ko. Ezala mwa bien. Ata ya mukuse kaka ya 2 minutes kaka. Mafuta. Problème ezate. Ba les anakana. Ok. Kita yo sala, papa, zamba mafuta. Kita yo sala, papa, zambe na lola. Tozo sela yo, zambe na lola. Yaka olongola soni oyo. Tozali awa na kati ya RTVE. Ah bon? Il faut zamba kita. Il faut zamba mimonisa. Aya kolongola soni. Aya kotombola. Alléluia. Raba sheke. Alléluia. Namoni awa atmosphère comment changer. Mon pro abakisi la biso ba 10 minutes à pamba. So to lobito ke na makamba lisakoli awa na bi ke bande ko ebele bazo landa biso maman prophétesse bien que tozo lobela makamba musique mais ndeko moko azo landa biso azana problème. Ndeko moko azo landa biso azana problème en maternité. Azana problème peut-être ya mariage aussi mbaté. Azana problème ya voyage, to problème ya musala. Ozali mosakoli tango leki na kati ya plateau na biso il faut ba trace ya ki mosakoli il faut etika quand même to ibake mosakoli aleka ki na kati ya plateau na biso moi liloba na bandeko bazali kolanda biso. En tout cas merci beaucoup na lingi na sakola po na maman moko po na papa moko oyo azali na problème tika ete nzambe oyo tozali kosalela azala nzambe na yo apesa yo solution na ba problème oyo ozali nango. Ezali na ba maman mosu depuis ba kota ba mabala ça fait 4 ans 5 ans 10 ans maternité ezalité mais zambe o tozali ko salela il est le Dieu des miracles. Tika zambe apesa yo mwana tika zambe abalisa yo oyebi yo célibataire ko bangelo morote na tabazi yo célibataire ko bangelo morote kalate ozobala oyebi Paul alobi soko okokalibala te vanda na yo mais ezana mutu moko te aza lokola Paul. Wana ezali na bataille ya Paul. Il faut célibataire moko abala. OK. Il faut stérile moko abota. Ah bon. Chômeur moko azwa mosala. Reçoit le travail au nom de Jésus-Christ. Nzamba lobi azalaka sima ya maloba ya basali na ye. On a déclaré na kati esika oyo esalemela yo dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ndeko landi biso oyo yambi prophétie wana ou landi déclaration wana soki quelque chose esalemi na kati ya vie na yo vraiment kotia makanisi bipa epa ete numéro na biso yango wana eza affiché benga biso pesa témoignage lobaki mokolo mama Esther baati alekaki tango atsakolaki mpona biso en tout cas tozwaki lisakoli wana pe lelo tozwi mwana lelo tozwi libala lelo tozwi boye pesa témoignage na yo ekozala malamu mingi. Alors maman Esther minute bapesaki biso ekomi vraiment kosila loyembo mafuta eza wana déjà tozomona yango ba concert ba prévision nini ezali ba projet nini ezali mpona promotion ya loyembo oyo bozobongama ndenge nini est-ce que eza na ba concert ou eza déjà prévu ezala na église bipa ebino bozali to na babisika mosusu to tozela kaka producteur aya d'abord? Non tozo préparer kalate awa concert. OK. Toza déjà vraiment Bobo sana RTV était hein. En tout cas jamais Tobo sanate. Voilà. Kalate vraiment tokola CP concert et à l'aide du Seigneur molo to kende malembe nous ne sommes pas pressés. OK. Toza pressé tozo kundara malembe. Ce qui est ali tabou te kopesa numéro na bino ya contact même numéro ya bureau même numéro ya manager okoyi kopesa so monique ezali tabou to bengisi bandeko ba benga biso à partir ya numéro oyo eza affiché na ba télévision na bango pour que bakota en contact na maman Esther Baati. OK. Non, il y a pas de problème là pour ça numéro. Problème ezali to pesi bandeko numéro.
Tozali na kati ya Vodacom, hein? Je peux donner même Vodacom. Pas de souci. Voilà, 082 20 21 842. Et ça peut na M-Pesa. Ah, ils ont na WhatsApp, voilà. Ils ont na WhatsApp, en même temps M-Pesa. M-Pesa. Voilà. Voilà. Voilà, donc, benga maman Esther Bati. Na loyembo oya kitoko ya mafuta olingi ko télécharger yango mama pesa ki biso déjà bipai wa bitoko ko télécharger tope oye awa na RTVE bandeko na biso ya équipe technique bazawana bakoye bandenge ni ko offrir yo baloyembo ya mama Esther pour que obanda ko yoka yango na ndako to ka ça vraiment tango zo sambela molimo na nzamba kita et ça la bena moi bien alors moi salutations na moni pesa na bandeko ba accompagner pour ya awa moi ba mbote na papa et puis na bandeko église voilà. Na pesi na nombote na chéri nanga. Na benga kaye mon cœur, mon chouchou, mon bébé, ouais, c'est colonel Katembo Mwanamolo de la police nationale. Pour le moment azana na Lualaba Funguru mais voilà. Et ayamba moi ba bisou ebele. Deuxième na pesi mbote na tabase en tout cas ce qui a beti base oyo kapenza elengi guitare basse en tout cas betango trop en tout cas salutation na tabase voilà pour na silisa vraiment bana nyonso ya communauté prophétique sio ya Katanga na pesibino mbote en même temps ya Kinshasa papa Muzuri évangéliste Hervé c'est que tout le monde Berger, Gaspard. Merci beaucoup. Na pambola mi déjà les sakolina ngape ezali. Amen. Sinazu yango équipe technique na ngai pesi bazuli les sakolina bango. Claudie Longelo, Bioshka Ponzi, Benisinda, mon directeur de programme, Dieu merci Bongo, notre secrétaire Maman Bénédicte, donc veut dire équipe Mobiba Auto na RTV et Lelo tozali ya kopambola mape bandeko nyonso balandi biso bazali ya kopambola mato komi vraiment na suka ya émission na biso olingi oya koleka na émission oyo eza nango gravité donc benga biso kana numéro eza affiché wana au kota en contact ou soit au koiko kota en contact par des personnes interposées au basana kata chaîne na biso oyebani na ndeko moko salaka na RTV et benga yeke na sana posa na les canaux émission week-end chrétien na la promotion il y a campagne d'évangélisation il y a concert na nyons o ezali pona lokumu wa nzambe biso to sala ka publicité pe promotion nango soki yesu pasi ya azongite na cadre ya émission oyo to kutani na bino mbala ya sima. Merci, restez branchés sur la RTVE et chaque samedi à partir de 13h c'est votre émission week-end chrétien. Merci na maman Esther Bati, merci na Loyembo Mafuta. Merci beaucoup, journaliste. Merci, allez, restez branchés sur la RTV et nous allons nous retrouver très prochainement, lobby Zali dimanche, Mutuna église Oyo Sambela. Kende kokumi sanzambe, Biblia a toujours na maboko, carnet na yo, tope bloc note, moi bikezala, pour na kokoma mate ya to lisa kolyo ba kopesa yo. Merci. Wapi batoyo balukaka nzambe na lusisila mangengenge et tendance poya tokumisa nzambe kita yo sala papa kita yo sala elike ya bana bato kita yo sala papa sekele na ngai